Si tu veux aux Arabes, tu es la commission banque. Comment caisse d'épargne? Ya non, au moins, tu as le banane. Comment caisse d'épargne? Comment ta crédit agricole? Comment crédit agricole? 48 heures, ya non, pardon, la boy, 48 heures. Comment crédit agricole? Le Junior, vous n'avez pas à la Zoko. Communauté et pesaka et engouement. Les pages de poste au contrat Adidas, ils ont qui niveau international temema qui na contrat wana. Ils ont qui communauté engouement les gars qui makasi na communauté to sombi ba Adidas titi oh ba munde la vendre oh mais c'est qui ça? Oh c'est un artiste fait Gola azana concert na Adidas Arena yango bomoni yo mona content. Bon ba faire restore wana siko ba ça qui ofele. Au Monaco, il y a un contrat, papa va signer l'Espagne. Au Monaco, il y a la même affaire restaurant. La non, pardon. La lobby, c'est quoi yo c'est le yo? C'est quoi pourquoi va signer sur deuxième contrat? Mais va continuer. Mais faire restaurer ça là, il ça il continue. Et ça là, ils ont ma boutique éphémère. Adidas. Adidas c'est juste bah pas marque, on a pas commandé la marque ça va évoluer. C'est toujours le même. Comment la marque nini? Bah tiens, c'est quoi le logo na emoro ba moté ka emoro. Ya joti ka ba soba oh, nini ya lo ya Adidas c'est là. Donc, contrat Adidas, c'est si là. C'est contrat est si là, Yoka. Bah, ouais, bah, polo. Qu'est-ce que tu racontes? Attends, y'a non. Au moins des années, y'a qui contrat. Bah, on va saler la cahier. Comment dire? Bilamba, y'a marque naïe. Vous comprenez? Donc, bah, c'est qui. Et là, qui te qui a battu kaka Adidas. Et là, qu'il faut battre kaka, image y'a fait répé. Et c'est pas kaka. Toi, t'es que la Adidas, n'a vu non. Y'a un moment, Adidas, on va tchaker le biaké. Tant l'eau est bavaré, zouane et fili. Bah, comme il peut côté ka, bah, écharpe, bah, comme il côté ka, bah, polo, et, bah, ça changer, en fait. Bah, Gaulois. Il y a Gaulois. Bah, il y a haut de Gaulois. Allez, au fur et à mesure, à d'autres signer, bah, contrat Moussoussou. C'était pas seulement qu'il y a tout ça et l'Adidas, les promotions. C'était aussi, bah, on peut pas ça, les la faire les promotions. Il y a combo, il y a Gola. Bien, non. Vous comprenez, ce que Zalaki Kaka, ce que Zalaki a pour Adidas, jamais Adidas a condima, et pas il va ôter qu'à produit, n'a pas sous marque et à parfait la gauloise, va ôter Kangoana. A condima té. Vous avez donc il y a juste expliqué au clair. Na lobby na yo, les contrats, c'était Adidas, ceux qui basent logo ya Papa Hervé. Bazui Adidas Bachewana a logo wana na polo. Au moins contrat on va pas ebisa logo ça qui va signer contrat. Mais non. Yo na tuna bino mona ki contrat. Arrêtez de dire certaines choses ya non bolo ba. Arrêtez à un moment donné. C'est long bino. On est bolo ba c'est long bino. Comme c'est long banani. C'est long bino. Ouais, bossa makamu c'est long bino. Bon, bossa makamu na bino, bossa ba débat banzu ngande bolinga. Bon, bino na en fait problème na bino, problème na bino, ya bino de bossa repousser réflexion musique. Mais non, réflexion il va pousser wapi. Au moins bino ngamo tu masa kana. Yo nom dosa réflexion na contrôle tangati. Au pousser réflexion na contrôle tangati neni. Oh, yo moni contrat au pousser réflexion ndeni okota na kati. Voilà. N'importe quoi. Voilà, tellement de gens à sa bino yango bokoma ba réflexion bo. Yo ko réflexion na loko na côté. Yango bazo ba enregistrer bino peka ekomika kanzungu. Bango kuna fere, yo pe komika kanzungu. Non, parce que à todo solo la maramuso. Comment ça eza ba jeune asa nango. C'est quoi les rapports? Eza ba jeune asa nango yango wana nde obino bomo bisala biso. Oyo ngoko misa réflexion na contrat oyo monate. Na chana ngata tane na chana. Oh, apandi papillon. Joe, et là, ça qui bateau, tu as un mata produit mon à faire. Au côté d'un site, il y a un site qui a un produit à faire. Pour tout le contrat, Adidas, ça n'a pas mon bien. Au côté d'un site. Il y a un contrat.
faire store wana au kota na site ya non kota na site biso contrat na lobby au kota na site au somba produit affaire na tunio la kisa biso contrat ya non siko faire store Adidas avandi ne ka boye sa contrat bi no sa eloka faire store ezaki siko pona ni est-ce que vous comprenez faire store ce n'est pas Adidas mtasala yango non banda oteka ba polo zaki ya marque ni tant faire store bandaki pesa mtu passe bazo banoke faire store ce n'est pas Adidas t-shirt ezalaki ya marque nini o batiaki elonga papa RD faire store c'était pas Adidas ya non Adidas eza marque ya munene na mokili mobimba yo individu moko na compagnie non faire store ezalaki Adidas na bien non ça va débat na bino kuna la va débat la con boyebi na no Mobutu fait des débats la con na comprendre que boyebi na no même makamba faire boyebi même makamba faire ngo boyebi boyebi na lobby boye yama honte ya non mamozo yoka di domaine na loba iya zelana di domaine na yo Adidas marque à muneni faire azui à sali boutique éphémère na na France azui ba polo Adidas a chelongi na e a ote kango Adidas pas vendre kimia na coin na e papa on n'a pas dit ça mais il Adidas wana boutique wana za na sala boutique wana éphémère za Adidas ce n'est pas Adidas ce n'est pas Adidas c'est faire c'est pas Adidas mais non moni vraiment ba mingana tu ba bote kana pere mtaluwa bango batwana makamia na no loba na raison na lobi raison wapi iya yo pozo confiance tika bisoba yo ka di domaine na loba yo tika na bibo omoni Adidas soka sali boutique eza po ateka ka ba produit na ya ba biloko a boutique basi Adidas na faire ba signer contrat ya kosala ba t-shirt et non ya kofungwele boutique. Oh, boutique wana ya mwana fungola iya. Tika ya silisa. Loba na lobby boye. Iya. Ba signer contrat. Botika ya silisa. Botika yajo zela. Parfait zela to komanga te to zongise. Parfait na ba produit mususu eyesima. Parfait na ba produit mususu eyesima. Nani Amira s'il te plaît tikaye. Na bibo que parfait na lobby boye. Faire na Adidas ba signer contrat na bango eza ya ba boutique te. Papa, contrat ya boutique a louer la ko place. A foutre la ko ba travailler wana. Il peut te ka produit na yo. Et puis ton aussi là les éphémères et sili bakangi ekei Adidas ka ye monem to sa ba makamwana. Non. Batika lo signer na Adidas voilà. Adidas na faire batika li ko signer contrat ya ba boutique wana éphémère. Ba signer kaka pona marque et non pona ba boutique. Yo mdote ka marque là. Bon yo kaka singana expliquer bien, hein? Fongola ka sito kende. Ezane ti yo somi ba téléphone no ba iPhone na Chine, okete ka na botu, ale batu ba monyo na botu na Kinshasa ba bi ke Apple limbu. Fongole li o maison. Yo kana no ba expliquer awa yo ka. Omoni contrat na nde ba signaka, hein? Et comment dire? Il y a là qui boy, fallait qui au moins ba na site officiel kuna. Na site officiel wana Adidas a une capacité trotter genre comment dire pour na au niveau de la livraison pour na ça la race la batu. Et puis bah qui koyo kana artiste biso to bando fongo la boutique à chaque fois. Yoka non s'il te plaît la contrat au bamba yoka. J'ai pas dit qu'ils étaient incapables ou quoi. Genre nanini au bamba ya ko signer ba moi qui toki ko fungele na nini tout ça la livraison bon tout le temps. Faut to na rentabilité à biso na o ya biso. To bando soki yo na tina eloko boye de ba yoka na artiste to ko ya to fongoli to teki ba ana no mona kana tout ça. Oya mundele wana bazara ba tu Adidas et côté ya faire azraka côté mona na net moko comment dire bagola ne ba ya kanet wana bazo s'occuper nango mais les restes mundele wana bazara ba topé ba même responsabilité et pas ya Adidas bango ba ya kaka net ou ba sala ba livraison parce que la livraison on dia bango belé yango ba baki quand il y a l'événement to ko ya net côté wana to tienwe to teki après bout to zongi allez ensuite to teki à chaque fois ba sala ka bongo.
boye bien le côté moni ko kena pe bo discuter na buzo bana ba panel wana Yondem to yebi na eloko te. oh yonde ya non boye bien le côté Oyebe eloko te. oh boye bien le côté ma mbozo lo parce que déjà wana au début il senga qui fallait qu'il va que na on est parce qu'il y a ba livraison mais ba moni ba livraison là c'est un peu compliqué ne ba lobi on va ouvrir les boutiques à chaque fois ba fan ba rien net à chaque fois na événement tant que ça ba ko so ba bon on ba proposer qui na artiste ba yo kanaki artiste La ville Oyosa, combien de boutiques il y a Adidas soit tes ma propre marque Neza. La ville Oyosa wana est différent oyo net au solo ba wana wana ilo moi ils s'occuper comment dire yoka au fur et à mesure peut-être ça devenait aussi là na émission qui c'est pas que ils sont incapables na ba te sozo comprendre na contrat bango o ba signer là qui ba zotala na nous rentabilité paye ya mutu et ça ndenge Yo mona ki contrat ngo. eza ya non ba tutu au moins ndenge za na mutu to atala na rentabilité ya mutu ba testaka Na tuni yo mona ki contrat ngo. ya non ba testaka ngala zo biso ba biloko na yoka na kati Ah. La ville Oza. La ville Oza combien de boutiques Adidas? Il y a, ozo comprendre te, ezabo. Eza kututé na fille nga zata. Parce que des années c'est qui fait qui ba faire la livraison ba fan ba commander en ligne et ne ba il y a moins quand ba quitter à ce moment là to ba do fongo là quand il y a un événement ba fanatique ba ya capé belé wana pour profiter maman wana parce que c'est là qui fait qui net yoza kuna au commander boy ba livrer le oh ya ça la Canada wana ba livrer la caille je vois nous en a raison boutique en ligne Adidas nem kasali yango Tangu ya ni rassemblement na osanisa bango on a raison boutique en ligne eza Adidas mais boutique physique eza Adidas sous-souté eza la Adidas wesh oh Adidas kutu iya yozo comprendre te kutu Adidas la ville Oyosa on a combien de boutiques Adidas la ville Oyosa ba boutique ezoteka ba foot yo ka mwana ko zo ba ya zela eloko mususu yacho pardon ya nono silisa amiral foot locker ninga zawana foot locker ninga zawana ateka ba Adidas na kati ateka ba contrat mususu oh papa laisse-moi yona ba biso ke contrat bango baza nango ezaki na ya liboso bazo tester na ba décathlon parce que ba wana eza eloko mususu iya bozo comprendre te bozo mélanger makambo moni makambo locker ba foot locker était kaka ba marque Adidas oyo Adidas asalaka déjà et tout ça par exemple songa na keluka Adidas CL72 na okena Adidas oyo eza pembeni nanga soki eza te akomande na Adidas oyo eza na stock wana mais ba polo affaire ezalaki uniquement pona affaire na ba boutique nyonso ya Adidas te yo kasi ba polo affaire ba chaka wana ba batina limite ya stock mo ba chaki wana ba ko chaka na ba Adidas nyonso tout te ba chaki na ba Adidas nyonso te c'est ça yango esalaki ke basalaka banini ba faire store wana pona koteka na lobi na yo contrat signaki na Adidas c'était pour na kotala parce que mon contrat non ba signé un contrat batalaka est-ce que contrat est rentable ou pas oui on comprend il faut tout le ba vérité ceux qui va renouveler yoté parce que ba mona que est rentable oh ba renouveler c'est simple siko pona ni ba petite ba renouveler Adidas a pas de te kama kaka kasi. Ya non. Non. Na stock na bango basalaki. Ete kama ou ete kama te. Stock wapi? Oyo batiela ki e. Oh, papa. Mais ya non. Ndenge za ki wana, ba yaki na nini na bosa ni nombre ngutu. Ba ba ga na nombre mo ba chaka wana. Ba na premier contrat na ete kama yengo palo aloba. Kuzomona na chela ka stock mo wana stock wana estila débat oyo stock wana estila bango mo bazaka la chisi ya Adidas débat oyo contrat na bango to yebi échéance ya contrat na bango te voilà ceux qui ba yokana ka ndenge nini est-ce qu'il fallait révélation et ça là non il a qui d'abord à chaque fois est-ce qu'il fallait et ça la contrat moko à 2 ans
Et à non nous là il bosse ba testa qui. Est-ce que tout ça n'a pas prévoina tu discutes comme ça ezaki o loi liboso ba testa qui yo mona content ndé baba. Mais non tout dans tous les choses tant qu'on me ba testa. Oh. Nana ebso ba testa. Oh mais non. Nyonso tout batala non bango pe bana poso ba bana rentabilité dans ndeni. Yo na signé contrat yo zo bana ba testa. Oui, pour signer neti tant on peut se délai wana. Ozomona, bo signer neti, soki neti toko to tio et tout ça, et te kamité na moment toko ça non sous renouvellement té. Yango wana. Et soki neti to silisi, après to qui pour contrat na bango. Proposer ma marque non musu c'est tout ça que ça là. Bon on a vu sope le plus important zongara. Type il y a contrat na bango. Type il y a contrat na bango éviter. Peut-être ils ont qui contrat mon publicitaire par rapport à ça, il y a Adidas. Non, même pas. Oui, bien monté. Même pas. On a ça, supposition. Na affirmé, je suppose. Na zoloba bien. Na affirmé, maluba, on a oloba te. Na zo pe ça, type, il y a contrat au coca qui co-signé. Ce que ça contrat, mon quoi dirait déterminé, soit ils ont 1 an, 2 ans ou 3 ans. Soit et cause à la contrat moko par rapport par rapport il y a salle na bango ba uta ki kotonga soit dans le banabaka wana ba type il y a contrat côté donc il faut bien s'auto raisonner ce que ça qui contrat par rapport il y a salle té contrat publicitaire par rapport il y a salle ba utotonga soit il faut auto raisonner. Est-ce que Lelo Adidas a continué à toujours coproduire polo, il y a artiste faire ego là? Et ça peut question. Non. Ah non. Yadjo. Amiral. Il y a ma t-shirt Bozo Kama. Kamaka. Il y a aux na ING. Problème na tout new question. Est-ce que Adidas a produire lelo polo il y a artiste faire ego là? Mais na tout new na ING au mona qui fait restore ou pas? Au mona qui ba t-shirt na kati toté. C'est ça les problèmes. Bon, tout c'est la peine accord à rien pour tout Lukato c'est tout débattre dans ce jeu. Ceux qui font la paix sous boutique moussous. Donc sous boutique ba font lité, cela veut dire qu'il est contre ça les sous-souté, ba produisant sous ba polo, il a fait rigolater. OK, pas de problème. Tout ça tout le babongo. Il y a goza na ngopeza ba stock etikalaki akala ngo ba memaki na ING. Mais kasi yango na nga pena loba na tout ni question na ya non très bien pour nga na bimisa maloba oyo lobi siko. Junior Bouton a commis Junior Zela na landi Junior Junior peut-être gros mata ou debiso ti lelo Adidas azo produire kaka ba polo il a fait rigola mais alobi ba moderne mususu donc ce qui azo produire c'est que contrat na ya fait na Adidas ils a toujours en validité bisika na besoin yebande yangwana. Mais il y a na ING boutique éphémère ezala ki wana etega ki ba t-shirt. La finlandaise mère osate tokoya Matissa Junior. Mati. Bon, tika Junior après c'est biso explication pour bon bazaki na ba polo éviter ba stock. Bon te yazaki na ba polo ba autour na carnaval. Il y a répondre biso. Junior, bon, Adidas a produit au cas ba photo ba polo ti lelo ya fait. Ba marque au moni à vert wana noir wana, ouais ça va premier lot. On va caliboso. Ba marque va produire là on sauter si ba produire là on sauter. Mais à chaque concert, ba misa toujours ba modèle ya sika. Dès que tu vas na Genève Arena na nini sous na et que c'est une couleur café. Je crois qu'il y a ING peut-être vous avez dans polo monsieur ya pembe. Je sais pas si vous se souvenez. Rouge blanc. Pardon, rouge blanc, na ba casquette là on a ING arrête. Est-ce que ça se souvenez il y a. Ouais, naebi.
y a rouge blanc. Voilà, ma casquette. Donc, à quoi arrêter dans ce produit, puis sur le final, il y a PMB à Liboso, il y a noir blanc, il y a vert blanc. Moi, ça, là, sur l'eau, on a été. Donc, la Genève arrête, tous les marron, tous les jaune, la Genève arrête, c'est pas parfait. Donc, il y a un jet de fait moussous. Donc, pas changer un modèle. Rouge blanc. Voilà. La Gauloise. ezalaki kino abenga ngo nini wazalaki bonus na cadre ye wana artiste ye moko parfait na didas eloko moko te ya nono yebisa bango na répondre mpe bapolo na répondre mpe bapolo baparfait eza biloko ye mo artiste na ndenge na ye ndeti babiere apesa biloko ye mo mpe artiste na ndenge na ye mais bapolo eza bapolo adidas kapena bapolo soki na accord arena awa erebima mpe ya modèle mosusu. Ok, mais tu as commis déjà jour, paiement, na habité quand est-ce que bobimisa ngo? Oh, il y a boutique éphémère, ils attendent une journée moko. Ou bien des jours. Nayebi, naza du domaine. Na mukola concert et sili. Ou bien naza du domaine. Mais ozoloba to komi na jour J ni to komi. Boutique éphémère. Là on va par rapport à boutique te na ba peut-être ba gros là déjà. Au moins ceux qui ba bimisi produit. Na market to komo na déjà moi market. Na on ba na sens wana. Il attend ba sala ki ya liboso mona market nango. Milo on nimbo ningo komi sa match makasi lo za simple. On ningo comprendre te. Oh, oui. Oh. Accompagne makamutu, avec makamutu malika a poussé la débat. Obine to ya kosala ba débat entre nous. Yo kana bisaro. Eloko liboso fote ebaka. So na tuni question bo répondre nga calmement pour na ko tu nango considérer nga loko anogola bokutane non nanzela a poser question ana faut pas vous ana be monsieur belé. Zala calme et expliquer nga pour na comprendre nango. Vraiment. Il y a yoneko franchement olingi kolekisa nzumo mafuta. Amiral, il y a Zarabou hein. Au moins il y a ne Zarabou papa. A question posée, abine ma réponse. Alors on a tasco capacité dans place nos années. Abine ma réponse wana. Mais oui, bouton il y a kolekisa nzumo. Effectivement, na minute na yebike contraire faire na Adidas eza toujours. Il faut na tout na ngobi nobo répondre na panel pour vous expliquer ba o bazar ba e bien ngoté. Donc to répondre en émotion te. Na lo pelo moko. Arrêtons de tolinga to ça na amalgame sikana boye ba kité. Yoka mobutu. Aina tomboka. Non, tika no boloba na kanga na miko na tika no bozoloba. Parce que depuis tout à l'heure vous affirmez certaines choses. Affirmation maintenant pour confirmer certaines choses. Ça sert à rien que makambo contrat na tikali constant kaka. Sinon tu na kanga miko na tika no boloba. Loba pardon. Loba. Na tika no boloba. Bona kanga miko na ndo ka bino de boloba. Parce que vous affirmez certaines choses bande comme sou bando amiral bando peut ça nous exemple là vous affirmez certaines choses. Il y a non na ING bilamba pas pervers ça là kuna ozolo ko Adidas. Expliquer bino boutique éphémère. Na éviter peut-être ce mot éphémère qui dérange ou peut-être c'est autre chose. Boutique éphémère biso to éviter. Non naza peut attendre expliquer te autant dans dictionnaire. Dans bande ko amiral, tomba ici nos boutique éphémère. Ezaki par rapport il y a na ba concert à les padres. Ba concert à les padres ba ochaka ba boutique et ba loba ngo déjà bien avant. Premier concert aux Adidas. Oh ya Adidas Arena ba lobarango déjà et bon nous allons ba concert ya faire na éviter soki na moment wana tu tiraka attention ou bien tozalaka te na moment wana pour tia moi litoi ba memi biso parce que tant un concert Adidas te sili bande que belé banda ko luka ba polo wana ba Varese wana awa ba Varese banda luka belé et comment que il faut luka me pas chaque fois qu'il est de Belgique qu'il ne soit pas Varese kuna le koto la ni koto silaki il a fallu battre déloger boutique ezaki na Paris wana faut pas longola ba biloko ba implanter ki banana ba implanter ba biloko na batu bazali na Paris kuna camion nango yaki marchand camion yaki na marchandise ezaki camion bake ça la sous kuna na Genève Arena
bake baimplanté mosusu kuna na ING Arena ezalaki kutu ezali na libanda na kati ya salle mpe baimplantaki eloko ni boutique nango na kati wana kati ya salle na local wana baimplantaki moko wana e bato bana kosomba biloko wana. Mais oui. Bino boluka contrat ya Adidas Arena, boluka contrat ya Adidas Arena, boluka pe contrat ya Ferena Masai. Iya, neti ngai, ngana Parce que ya non lobby okena biso sous trop loin. Okena biso sous na ba courir. Okena biso l'exemple à courir ya non. Ngana opeso ka exemple à moko. Nike a comment teka Jordan. Nike pas comment teka Jordan. Ba signer un contrat. Et ça contrat ba signer ba mi balé. Na contrat la bango c'est que Jordan était comme na Nike. Ou exemple contrat la bango ya non. O est-ce yebi contrat la bango ba signer là. Yo bien. Iya. Papa mais Nike déjà basala ka basket ya Nike Jordan. Oye bien moté. Nzambe pardon. T'es na poso question. Na bien. Na bien. Moi je suis bon fait ça biso réponse. Jordan o ya lokolo ba tia photo na parce que ba signer contrat la Jordan. Oh, iya. Na bien mon bout. Tu n'as pas confirmé que contre Zali parce que netinga na Adidas Arena na somba t-shirt ité na Genève na somba tinga na sombi t-shirt na ING ya rouge blanc. Donc c'est contre Zali parce que boutique éphémère ezalaki. Bon so les ba stock akala olobani. Papa bouton tu peux expliquer liboso ba couleur ya liboso ezalaki noir blanc ba ko ça vert blanc na vert noir. On va stock à liboso. Tolong un dossier pardon. Là c'est comme si on va ezalaka des couleurs. Toi le en école maternelle à bana toujours un lot moko bouton expliquer bien. Au moins na Adidas Arena. Adidas Arena Mobutu. Bande ko no comprendre te expliquer bango bien Mobutu. Dans école maternelle. Ya comprendre mais aza mterme kuse. Na mutwa mukuse te non ngalinga de to avancer ngalinga te to tira débat mo eza stérile na bana miki ya ba bébé ya ba maternelle. Mobutu bo so bokutana mutu na nzela a poser question o répondre quand même o répondre biso na kanda bo. On répondre na bise que contre ezali. So aza besoin aluka ba varez wana a yana ba concert a kuta boutique éphémère ezali. Et lobi na on te que so papa va signer contrat kuna, il faut créer boutique moko a tchanga wana pour na ba goloba osomba ba varez. C'est ça que vous voulez attendre. C'est ça au bilo boko luka. Na lobi si biso to lingi bongo te papa so ba créer pour vraiment dit et ko coûter cher. Bona ngala sala nga débat éphémère à bana première maternelle. Voilà, c'est pour ça. C'est quoi au soki na ko arena boutique éphémère ezate to lobani. C'est que contre Sili. Merci. C'est que voilà. Toujours une seconde makambo to loba awa. Non, pardon, Zelazia amiral Elingai. Ya nous avons en France. Et puis Bouba a marque monsieur dans ce qui inquiète Ouais, inquiète ils ont boutique inquiète ils ont raté. Ça n'existe pas. Il va payer ce qui mais Bouba a ma biloko na ba casquette ma polo na ils ont assigné ma contrat magasin mais à la boutique Bouba la fune va ça la marque moi je sais plus la fune c'est quoi à s'appelle la magasin voilà donc pourra pas perdre à la boutique et vendre pendant toute l'année pourquoi oh mais qu'est-ce que tu racontes voilà il y a non expliquer sur Adidas azana ba place ba boutique Adidas ezali en Europe soko luki wa maison Adidas ezali papa mais ya non tozolo baboye ba t-shirt ya Ferry eza balo oyo ekota na ba boutique te c'est juste pour les boutiques éphémères ya Ferry pour ateka biloko na ye ezate ke basali yango nde basalaka po ba Adidas nyonso to ezalaka na ba référence to na ba combo neti so na biso na so le Adidas forum so ke forum ok zo na ba nini ba ligali nyonso Adidas oluki Adidas eza contrat mo publicitaire oluki Adidas tozoloba eza soko luki kanza ozonga ba boutique nyonso mais ya Ferry basalango uniquement pour etekama na ba Ferry store eza boutique éphémère siko to ke mileti wapi hein
Il y a tika collection c'est un événement. Non, parce que moto aza mutema moto t'a expliqué bino bo comprendre ou bien so bo comprendre bino te to passer ta na école primaire kasi to loin la maternelle. Non, bango siko bazo kanisa ba t-shirt à faire il faut mal pour la. Oh esika na moto comprendre te. Ouais, ben to zongi na maternelle ou ben to passer Ah, kanga micro. Bango siko bazo kanisa lokola. Ozo comprendre te to zongi na école maternelle. Bango ba kanisa quoi ba t-shirt à faire il faut kota na ba boutique nyonso ya Adidas te. Non, on n'a pas dit ça. Mais bino ozolo banini. Biso to tika lo ba bongo. Il y a bolobini ba boutique Adidas ezebele na France. Bolobi bongoti. Ya on a expliqué bino. Soko luki. Papa, les sous-entendus va le bon sous-entendu. Soki boluki Adidas ka Nabibo. Na lobby amiral biso yoka na bibo biso to lobby SL22 SL72 OK écoute on a tout l'Adidas mais il y a faire ba salango pona ba faire store ezaba pona kakete kama na ba boutique na officiel et kota na ba voilà ezaba contrat moko makam biso to loba yango anati eza ba contrat moko boye eza pona événement donc événement oyo artiste azobeta yango wana nde à chaque fois abandobeta bando produit yo ba polo asika. Vous êtes grave hein. Ya no bo changer les sous. Non, vous êtes grave franchement. Hein? Vous êtes grave. Oui bi. Baro Karamino non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Au monde y a non to raisonner makamu ndenge motela moko eza nini na évité misu na biso lelo sala to réfléchir non bolo baki atira ça la contrat na didacité bon changer maloba te tolobaki te Mobutu zelanga la répéter makamu bando loba pour to se faire comprendre et loko a liboso tolobaki boye hein est-ce que faire ego là Adidas azo produire toujours ba polo na e ya sika. Na bandeli so kazo produire oui. Non. Longwa no eloko wana. Bande ko bosana se. John Steve. Na habite bande ko msubo zaki na se de be bandaki. Naza beso bo bande la makambo bango ba lobaki subo o kata ngwana mukuse. Boko ata na mukuse. Pardon. Bino iya. Bino nazo expliquer bino iya ngana expliquer bino na kimia nyonso parce que na expliquer bino parce que par exemple netinga ngana lata soulier na lata catch parce qu'on a yebi catch nyonso na kombo na yango donc yo komo na Adidas mais ngana yebi Adidas o ezaki ngani siko yango nde mute kota kana ba boutique nyonso ya Adidas soki luka Adidas samba okomona ngo na ba boutique nyonso ya Adidas so OK luka Gazelle okomona ngo na ba boutique nyonso ya Adidas est-ce que tozo ko comprendre mais siko ya faire eza ponete kama na ba faire store eza te po kota na ba boutique mais yango biso to lobby eza ba contrat moko mais eza contrat kasi mais est-ce que mais balobi na kasi ala zo bano donc eza ba contrat moko boye mais ça déjà ça va na machine il y a événement eza ba contrat moko événementiel c'est tout siko bino bolobaki na ke contrat wana ezate comme c'est événementiel bazongi à la raison ça sert à rien parce que OK na tozongi à la raison ouais papa on tozonga sous l'école maternelle pardon iya ozotunanga bongo siko ndenge ni ti sikoyo na tomoni eloko te papa boutique éphémère ezelo 3 jours avant jour à concert nazolo par rapport ya market na lo ba boutique te na lobi market ya polo ya est-ce que na Adidas au mona ki market po ebandaki na Adidas siko yo lelo Adidas tant ebanda ko mona ki market te mais lelo zo lukila mo market ya moto Alexandre mais non il faut toujours la spéculation non spéculation et ça la market non na minute il fallait spéculation et ça la non actuellement spéculation fallait pas ça la mapo na ba polo ya sika ya ko arena si normalement il faut le roi bino bolobi que chaque événement ezara même même t-shirt était échangeara normalement déjà il fallait pas bimisa biso que maquette ya touro ya ko arena bolobi fallait bimisa biso maquette yo ya ING ezala yango nazo yebisa hier na Adidas ikute pa makambo bandaki market oya Adidas oba yebisa biso na Adidas ezalaka wana market ikute zaki te na ibandeli kutu ya Adidas
maquette ezalaki te. Donc eza ba contrat moko communautaire en fait. Eza la communauté eza contrat. Oh. Comment vous voulez compliquer? Oui, eza ba contrat mais c'est événementiel. Ya non. Iya botika kolekisa nzombo bandeko bakina balinga nzungu balinga new analyse balinga va badeba ya école primaire ya non botika kolekisa nzombo mafuta nzombo so balamba ngo bimisa mafuta nango ya momoko so lingo lekisa nzombo mafuta ayo zongisa biso débat o mamba affiche ya Raivani mais ça faute professionnelle ya nani siko faute wana ya nani yozo ya kozongisa la biso yozo ya kozongisa bolobi eloko te pona affiche wana na lobi na yo amiral omoni affiche wana ya na habite pona débat zonga kuna pardon pourquoi lobaki yango na pesa exemple pardon omoni affiche wana soki mondele producteur ya mondele amoni yango tout de suite oyebisa Raivani alongolango ya non tout de suite oyebisa ya non siko yo tango yaki oyebisi biso Raivani kuna sali affiche bolobi eloko te siko neti ya non biso ba fanatique affaire to keloba makambo ya Raivani ata yo moko papa tolobela affiche biso tolobela Raivani te tolobela affiche ce qui est sûr omoni eza na bazoba mosusu biso to comprendre toyebi ke concert eza nango ya affaire te ça on le sait et abakuti affaire concert eza nango ya Raivani te biso toyebi na biso ke concert eza ya le padre mais eza na bato baza wana o baza na bango ka kosabrutir mpo na bango ekomi actualité ke concert ekomi ya 2 personnes parce que so auquel lelo na bapage tout ya presque ya Facebook so okitika omona yango bazwi affiche wana concert obeta affaire na Raivani on comprend donc ça veut dire que batu la preuve na lobaki yango lobi que so oke na page ya Masai omona affiche wana eza te na page ya Masai affiche wana eza te siko ya nono na zongi so pena ne pa na ona longolo na ndo za petit na zongi so pena pa ki vie na yo ya nono siko tant que yo na vie na biso est-ce que wana pena loko kosela ngo débat aussi longtemps yebi ke faire gola mutu aza na concert les 4 ato mona mais bachango d'actualité il faut le bénir mais est-ce que yo bachango d'actualité amiral bapage chango olingate yo okoma lokola bango akoma lokola banani kolinga to okoma lokola bango papa na biso ma vérité so bandokenda ngo bongo bandokenda oluka non oluka okoma lokola bango kolinga te nalobi na yo amiral soko okei namona ngo eloko kodiscuter lete eloko yo zomona oui yango nalobi yo zomona ngo eloko kodiscuter te c'est normal ata ngana kozwa pe affiche ya lepadre na longoli elonga affiche ya nzoto ya lepadre na tchengai est-ce que vraiment mutamayela na droit nini na droit nini osala eloko ya bongo yango te yo bayebi yo te c'est normal ata otye na yo mutu ayebi aza te ata ngai mpe mutu ayebi nga aza te ata na tye na ngai mutu ayebi nga aza te nayebani soki na 200 soki 300 400 personnes mais mutu lokola Raivani ntango azwi affiche ya bongo ache Masai présente Raivani, ça veut dire que et comme il faute. Pourquoi Azwa qui était Masai présente Raivani na concert le 4 avril. Voilà, tous en la concert bon, ils ont deux concerts. Bon, ça va wangila, tous en deux concerts. Voilà, sur le lobby boy qui a des concerts. Bon, le lobby c'est le lobby no bolinga boye ba ngwala, bon ça va wangila, ils ont deux concerts. Ya non, soki penat eloko Raivani wana batu ba ne bolo be comme actualité. Bato actualité na baba bizeng bolimbisa ngai bongo beva lobi nini na bien olandi beva okoma lokola ba soki beva na papa nazo ebisa tala siko ya tala ki ya kotozo tu na ngai ke beva lobi ni tala vraiment iya en fait iya ki mayela ngo ya ko ebisa biso a di domaine stoïcien machin tout ça tala biloko oloba na nga vraiment ngai na lobi te na landi makambo beva koloba nini ya malunga mais na lobi na yo le problème c'est quoi? Même Nini a G Tombola, Sotali. C'est aussi d'actualité. G Tombola, où accord à rien à Tchewana que Badba gagner sur les 2 places pour la concert et à faire. C'est d'actualité. So ok, pe na ba page au monde yango. Mais sauf que tant que tu bimi seli bango, il y a efanjo. Bakangi minoko parce que tu l'as dit bon que
botala awa efanzo asala yango na concert na ye ya ING asala yango na Cor Arena asala yango na U Arena même na Stade de France asala yango ba changer langage parce que tobimiseli bango ba preuve ya nono bino bo fonctionner bino siko ya nono bino bo fonctionner ka pona ba wangila ya nono so bo fonctionner c'est bo fonctionner pona ba wangila comment ngana mais papa mona ndule tambola bongo yo so bango bino ya nono so ko ndule tambola bongo mbona ndule tambola bongo pardon ya nono mais biso siko na ba gaulois bo sala ngo pa ba wangila pardon biso te ya nono ya nono ata yo moko penso to ko fonctionner na bêtise nyoka ya nono ya nono na exemple moko zo mi pesa o na makambo lobi o bango ba lobaki ya nono yo bo je pardon mais ozomona te soko kena ba page mobuto na yebite so yepo kota ba Facebook ngwa bonde oza demodé so ba page ba nani ya nono ba page ba moni siko demodé parce que bino demodé pour la ni parce que na kota page ba polémique te na lingala ngo te ngamo personnellement na lingala ba page ya polémique te na kota ngo ba série ba ofinga na ofere na o mona ba série à l'époque ba 2012 ba 2000 ba 2013 ba 2014 ba ofinga affaire à un moment donné na bimala ngai voilà parce que na commenter belé na finga pe belé kuna pesanga kana na bima voilà bino boza bata bakanda c'est normal ya non ba singala ndimala ngato za na ba page kuna ya non za na ba page ya non biso to bata bakanda yo mta gentil mais na gentillesse na yo ya na bilo musufu ebake o eza buzoba donc kikutu ko discuter lango te ko sela ngo pe débattre au matin à panel moko po débattre na biso tanto oloba awa to oloba te par rapport na biso na ebité so bo comprendre langage na biso to oloba te po na biso o to telemi ana panel ozo comprendre tozo luka to oloba po la banani ba o misusu po la banani obi bolo bandeko o ba comprendre pona ndeko oyo okena leki na page wana moneloko ana akoma akangama amona neti concert komi ya 2 personnes biso nde tozo ya poto concert za 2 personnes golo moto ko ya ezana golo moko te idi ko ezana papa bolo ba banani bolo ba kota ba golo ate golo moko te ko concert za 2 personnes mobutu yana lo bolo ba bongo pona banani yana bisiki bino ba fonctionner pona ba wangila voilà ya OK na biso media 14 to fonctionner pona bango na sens ni mais parce que bino soki ba wangila ba publier loko moko boye bino sali bino comme neti bo emtungisi bino aussi longtemps boye biki batu wana ba kotika la koloba na bino loko malunga te yo poza le loko ko convaincre bango te siko qu'est-ce qui boko mata po sala ba débat ya bongo pona ni na tolobia ezate ke nangala OK sala débat non na OK sala nga débat te ke na ki ko mata parce que le problème c'est quoi ezana ba tomususu balingi na ba ko comprendre te to bazo sala papa buzo bazala ki amata ki kuna ya non pardon to papa buzo ba mata kuna to lobeli ani kana même question wana a comprendre ki te mais on comprend ezana ba tomususu soit bazo sala ngo exprès kaka pour aluka actualité mususu pa roza ne pe azana e pe ignorant ayebi na eteke parce que netinga et déranger nga été mais la logique des choses ils a faute moro professionnel que Raivani ne peut pas faire après qu'on affiche à monene bongote ache Masai présente non à soit attaquer attaquer comme invité ça passe OK ya non siko dans ces cas ba wangila o bino bato o ndeba iya bino bato bo dépendant ba wangila soki bango baza mayele ba ko s'attaquer na nani ba ko s'attaquer na Raivani ba aussi mais yo biso to yebi ke concert wana falo tika bango yo ndenge ni ko cha Raivani fallait ba attaquer Raivani mais soki bango posaki amiral tango poser question falo tika bango mo va répondre mais soki na bien bazo ko attaquer na lobby c'est que pour mon esco basa amiral c'est que bango basala ki sold out ya makiona banani babanda okino seka bango to ba biezo ngaki iya eza différent eza wana eza iloko mosusu omoni ya nono ki réponse apesi
banani basekaki bango mpona babillet wana oyo ezongaki iya zonga na muta mayele ndenge ozalaka vous faites semblant otondeni mais ya non donc batie basolde na babillet na bango na basite oyo ya moins cher banani basekaki bango ya non ezaka biso ya non toseki bango côté musicalement on comprend na musique tolobaki bateki babillet maki ona bon bagolona so bamatin na bapanel na baonte nde bino bokinda kuno bomataka mais yo na parlement mpe olobe oseka bango na parlement yo na oloba nasekaki naolobaki na tosekaki bango na bande lisusu peut-être langage nanga peut-être tu comprends mal ou peut-être ma façon de parler tu arrives pas à comprendre na bande lisusu tosekaki bango eza na bagolwa mosusu bakendaki koseka bango na bapanel na bango. Là, c'est compréhensif quand même, je pense. Parce qu'il y a biso eza vrai, eza vérité. Bason ba billet à makiona, ba billet ya politique. Yoza la preuve. Parlement, sauvez-moi. Mobutu, eza boy. Non. Oza la preuve. Ah, naza la preuve te kasi ba somba kasi ba billet il y a deuxième date. Ah, voilà. Mobutu, eza boy. Ya non. Iya yolobi ndenge tosekaka bango tosekaki bango ntango babillet ezongaki tosekaka bango chaque jour tosekaka bango jour moko te mais chaque jour faut oloba vérité ok eza ndenge moko ndenge mpe bango bayaka koloba na biso babillet na biso ezotekama te wana eza ndenge moko mais oyo araivani na yo na bagolwa mais bamonte histoire bakoki omonte histoire biso mpe tomontelaka bango bahistoire iya wana kuta eza komonte histoire te eza sokoke na page ya non pardon iya ebisanga eloko nde biso bagolwa tomontela bango histoire eloko moko mpe toza na preuve nango te mais tomontele bango yango kaka yebi lakisanga preuve oyo biso tomontela bango histoire ya babiye ya gouvernement lettre ebima te bomona lettre te ebimaka parce que tomonaki lettre na ministre kuna babimisa mukanda te balobaki soki mukanda wana ebimaka te wese wana biso tomonte yango nzambe pardon iya bino bapanel bokinda wana ebebisa bino mitu tolobi il faut bien comprendre eloko moko adversité existaka donc eza adversité mosusu eza wana bango il suffit bamona kaka eloko moko boye bango il faut badramatiser yango ce qui est logique bakodramatiser yango kota lettre c'est bon non. Ah, papa, so na zonga kuna isusu to kota mabebelebe. Siko Latino na WhatsApp, so live ici, latino na WhatsApp. Lettre wana ezaki authentique te. Eza ba golom to asala gite, bisota. Ya non. Bakoki ko dramatiser yango, ba dramatiser na bango yango, oui to boyite, on a dit qu'on vient pas. Mais so ba dramatiser yango, yo moko mukolo makambo yebiki eza bongo te. Est-ce qu'il faut que ne ça yango ba débat? Yo ko to c'est là. Nalobi na yo loko moko papa Buzoba akendaki kuna papa Buzoba ayebi même pas que pona kende to il faut na vérifier il faut na kota na page à faire il faut na kota na page à Masai ya yebi na été ya kanika yiko sala débat na ya sali débat na on comprend mais ezala babilo mususu ce qui est logique oyebi que avant na mata awa il faut na s'informer na yeba situation ya eloko eza ndenge nini biso to lobi te que na lo bango personnellement ngezo déranger ngai te ki ravani acha soki affiche na yeso ki wapi mais na ndenge penza ya professionnalisme eza faute c'est que akoki kosala yango te na logique des choses akosala yango te parce que conseil eza yete oui ya non nga na fi comprendre yo sikoyo faute wana eza ya ba golwa to eza faute à ravani faute exacte yo ga bi faute ya te faute moko te za wana. asalaki vidéo azo expliquer bien na kozala naza invité na conseil ya les boss les pads siko nga comprendre kuti namona kuna longo na loba kolona ya makambo yango te po omoni explication pesi amiral la explication bien obi amiral naza elo moko omoni tozana ndeko na biso moko Steven
Ah, Marakulutu, ouais, et qui les zonga, Steven, hein, Steven. Gaulois villageois. Lelo, surtout il y a critique na ferré. Na ba la crème, bango nyonso critique na ferré. Abunga journée. Jour concert à Kofi Olomide Betama na ING. Ngana ya na poser bango question. Vous à la maison place. Na poser bango question na bi bon. Concert à Kofi Oto Betama ah. Bon ça les langages critique na concert à Kofi parce que bah des fois c'est belé comme na. Oh non, yoga critique basala kuna vieux akoma mukolo. Eloka baloka ngwana. Vieux akoma mukolo. Rende moi muke. Ah bon. Est-ce que le roi ba non, mais est-ce que yeboko Steven Lelo amo chakuna ba meilleur animateur ya Congo a publié kuna page ner. Ba meilleur animateur ya Congo ezali ba de dipo awera wana. Wa ba luba. Mais azana bon après wana il faut toye bagé. Azana egolo ya solote wana bayaka na bango kaka baye na bango kokosa batu bakosi batu. To mona ki batu ebele pe bazonga na bango bakomi na bango bakofifil. Et voilà donc baza ebele. Ah, ok, bah la crème, il faut tout la bino. Demi-sous. Merci à non, merci pour la réponse. Dans les Steven, aux Gola, vrai. Ok, to Timbelio, merci à non. Oui. Nga la mona pena moko asala vidéo ya bien nazongi na ndaku na ngaza aocha banzembo kofi. Amona déjà. Ala zongi na pale. Omona na nango ya non. Ah, na bo tanga kombo. Ah, ya non, komata okomala se biso moto yibara to tangate. Foto yebara te ya non. Omoni bi ya non yo te biso na mbeba bo je musu to komata na panel yepa mati na panel bo to bando sola masola faire ressources. Na ota ala mwana mwasi na mona epenza chez na palais na zongi na palais na ngai banini tout ça ache banzembo ya kofi alobina donc alobina naye. Non, tant que y a biso kombo te ya non. Ah, faut yeba mutu na mutu te ya non. Et comme tête to fani panel moto on doit discuter faire. On comprend. Donc bazala ba wepele et bona ba wala baze belé Mobutu yo za ki wapi na kala. Naza wenge men. Naza wenge pour faire comme des hommes. Ah, OK. Tout le monde est belé pe les l'homme sous baroma osalela so afungoli live akoma osalela. Mais basalela bino opération zonga ndako ozonga te. Papa faire à longa déjà bon faire à zonga ndako. Bon yo zara mutu ya faire la maison mais zara mtangiama yo zara mtafere. La bandeli sous na lobango déjà plusieurs fois na za ba fanatique à 3 musiciens na maison mère. Papa Hervé Babindo mena Bickinton. Na ya non même Bickinton tanga za era longwe na le marquis. Na saika na za toujours fanatique ne Bickinton pas boka nga déjà libanga tanga longwa le marquis. Na makamba kulu tunayebi yango kutu te. Oyoki ya non. Ah, uta BCBG. Luta yebe oyemba te. Et likala mota likala ya matela ya pesa bango parti wana. Likala mota a mona de parti au Bickinton na boranga. O batu bana luka komona nga banya bazonga pa Bickinton déjà depuis. Wa ba Mobutu na likala bozonga opération zonga ndako. Likala za mta BCBG. Likala mta BCBG. Oh, likala na ndenge moko. Toze belé ce tobi tozonga ba parler les pas d'article na batuta. C'est belé. Mtu ozonga zate. Nana ozonga, bozonga. Nana ozonga, bino bozonga. Bozonga, biso déjà. Belé. So ine tinga na siliki na zongi na BCBG. Kasi zonga. Ok, ben le kota ba concert wana ezala ba décoration. To yebita sala debango na banani zonga BCBG total. Zonga ake kota ba concert wana ezala ba katafal kwa matanga ake zonga.
conseil ba catafalque lokwa matanga au conseil privé au conseil kingani au mariage ya kingani papa ba conseil privé de kin to yebi ndeta mbola te père ba invitation bosa ya ona bia zonga ti ba conseil na bango ya zonga toze tala toze bele soki tobi to bando zonga o tala la soki les pas d'ortiga na batita ya no ata bozongi bosana bino une semaine te kote bokende boko ya sumbangu bon yo mo amiral zoba yo zaki mtanani ngala zaki viva zoma donc neti yo viva donc soki ka di la ka zongi si viva yo bozongi na yo ve beaucoup le conservatoire vedi la gani azana a aussi makisa ve beaucoup te akokate ozomona donc ba amiral to bazoloba otaki question pe basawa pe basawa ya non bata question na réponse ya non obominga formé adilaka sa nini sola bien ça viva amiral azoni mais non ngapi na muta BCBG ngana ozonga mais ma BCBG na nga donc nazaki na côté maison mère nazaki na le padre Bill Clinton na JJ mais nazaki muta BCBG donc adjani Bill Clinton na le padre bon comment fanatique les padres les papas oui mazana vivant donc moi na zonga ezaki to solo la pembe pena mobutu lelo boy papa yava bibo à partir de lelo na tiki na ngandule na voilà na tiki penza na komi na ngai homme d'affaires yo zonga pas kulutu jamais mobutu aso pas kulutu